Ngai mama pasi biavula naza mama kulutu ya Esther. Ngande mutu na boko le Esther na vandi na Esther banda une année 2 mois ti lelo Esther a komi na 13 ans nde na boko li Esther. Mama Esther azate mama Esther déjà sa kufa alanda kanga na sima. Soki azaki pena makasi na nzoto aza mwana moko akoti déjà 8e. Oh Jésus. Akoti déjà 8e. Bon na mekaki kokende na ba dispensaire amikie na zui solution malonga te. Kozonga ni na ndako Esther azo vivre ka na passe donc moyen ezate makoki ezate Esther azo vivre kaka na passe na siko muku eza normal siko musuni ezo vimba pona nini donc bon pe masiko akomo déclarer déjà le 3e jour déjà ndé akomo déclarer pema. Bon s'abonner pe na chaîne na biso oyo Demel TV original. Des bandes à London TV avec des Bruno original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube des Mbanza London TV original. Des Mbanza London TV original. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube. Bonjour, bonsoir, ça dépend Ernine Kobetela yo libakupo na kota la émission na biso ya mokola lelo émission sa mokola lelo to kiti vraiment bongo na commune ya Limete na quartier Kingabwa koya bongo kosala visite pour na mwana na biso oyo aza malade pour na mwana na biso aza malade Esther. Tout le monde na ba réseaux sociaux na Facebook ba partager partout biso pe to qui appelle Yandeko Joël par rapport au yamwana na biso Esther oyo zo senga to zalana et ensemble pour amona ke non ba mama balingi ye amona ke oui ba papa balingi ye amona ke ba yaya balingi ye parce que azana no mwana aza vraiment non mineur aza mwana et senga ba soutien na biso ba parents to zala vraiment chaque moment na ye to zala na ye pour amona ke nous to linga ka ye makasi to zana et ensemble to continuer vraiment ensemble jusqu'à que to kolonga maladie oyo mais nazanga imo côté naza bongo pe na membre moko ya famille ya Esther tozo solo la maman a fait sa explication ya comment maladie Esther et banda ki ndenge nini ndeka ezalaka je sais pas ce que José Kipembe azala engagement ko ngai akoko fongola biso po boyeba ndeko to pe invité na biso mokola lelo. Bonjour maman. Bonjour. Bonne santé. Santé za moi bien moké. Nangolu kaka. Ko pesa biso kombo na yo? Kombo na ngai mama pasi. Comment ça m'a volé? Kombo na ngai mama pasi. Mama pasi na biavula. Pasi biavula. Mama pasi biavula yo na Esther bosandenge nini? Ko pesa biso explication ya Esther? Ngai mama pasi biavula naza mama kulutu ya Esther. Ngande mutu na boko le Esther na vandi na Esther banda une année 2 mois ti lelo Esther a komi na 13 ans nde na boko li Esther. Banda une année 2 mois o ezola kisake non c'est que mama Esther azawa. Mama Esther azate mama Esther déjà sa kufa alanda kanga na sima. Atikelanga bana naza lokwa na bana misatu nazo bokola. Mama Esther sa kufa pe a sonam atikela bana bango ba Esther bataki misatu. Est-ce que bota ma Esther ezalaka ndenge nini? Toye bananu Esther ko bota ma parce que za mama kuluto za muto yo bokolié. Esther c'était comment? Hein abota makindenge nini kokola na na npotia koma na 13 ans oyo azana ngo lelo ezalaki koleka ndenge nini? Bon, Esther kobota manae abotamaki bien, azaki na mama nae abotamaki bien. Bon, ti lelo ngana e ko vanda na Esther po mama na ya kufi nde atikilinga Esther une année 2 mois. Na vandi na Esther na boko lié ba classe ninga zaboe a bientôt ninga zabwanga soki azaki pena makasi na nzoto aza mwana moko akoti déjà 8e. Oh Jésus. Akoti déjà 8e. Yango wana ekomaki na moment moko boye Esther ayaki kokwea kiwana abetaki lisolo te. Wana tamazaki nanu na 11 à 12 ans. Bien, wana 11 ans wana kwea ki dia partir ba 12 ans déjà. 12 ans. Akakwea kiwana abetaki lisolo te selon abiki soki na betaka te pona yoka capacité ndi na lobaka te. Sikoyo na moment oyo Esther passé déjà makasi. Bon na mekaki kokende na ba dispensaire amikie na zui solution malonga te.
bon na minute oyo na yaki kozwa soutien kaka na bato kaka bino batamokili ndenge bozwi souci Esther ndenge pe muto na zoki pe souci Esther akomisenga tina hôpital à HJ azaki na hôpital à HJ na sali 2 semaines na ndambo bon selon ndenge na vandela kikuna na ndenge babande kotambusa kende radio kende scanner kende bo soki ezaki ke mwana azwa kimia mbilisa azwaki deja kimia tellement lokwa mwana azwi kimia te bon muto pa memaka nga kuna na minute azapete avayajaki bon yango natalaki ba dépense no sezo kende na HJ kuna na kokoka te na mbongo te yango esengaki ke na bimana mwana na miso na zana mwana na ndako donc na minute ozana mwana na ndako kozonga ne na ndako boye Esther azo vivre ndengeni kozonga ne na ndako Esther azo vivre kaka na pasi donc moyen ezate makoki ezate Esther azo vivre kaka na pasi na mawa nzambe nde ezobomba Esther mais donc Esther aza kaka na kimia te aza kimia te esenga kaka lisungi kaka tisikoyo esenga kaka lisungi tisiko nanu boyebi vraiment te eloko nini ezo déranger loboko ya Esther bon tisiko na to ebe eloko e déranger loboko Esther te po bato koti radio babi radio muku eza bien muku eza normal siko muku eza normal siko musuni ezo vimba po na nini donc même toujours position. Donc moi il faut basal c'est Benjamin on va contrôler musuni basal examen on va contrôler pour son bon on desque exact bon on exact c'est nga bali kala examen na nyoso tout place wana desque yo makoki exact balola no vendeur pembe ne balola vendeur pour ça ma vendeur pembe ne vous comprenez biso tout ça vraiment na moi naza malade sérieusement malade alors nga eta ke maman na qui passe comme moi na moi si boy ba parents nyonso surtout o boza libanda mboka o boza na kata mboka wana moi 100 francs na yo moko boy ezala bien koya ko aider Esther numéro ya maman Esther ya maman Esther dans maman coûte Esther mais maman na po yem de mutazo bokola ba parents bazala ka bato yo bazala na biso to kopesa ngo ceux qui soutient Zali bobenga pona vraiment il faut vraiment ko soutenir Esther azonge la sourire nae ouais comme ko luka ke non to zongi sa mwana na sourire nae vraiment maman loba biso un peu ils ont senga ko vivre na ende bo vivre na bo passe wana ba ki se zo zala quand même ya ko pesa que même moi calmement ou ezate bon ba ki se ya ko pesa moi calmement na bande ko zala mais na minute na zasu na mbongo te pona somba ba ki se na pesa e calmement donc na minute na ozala na kaka bongo na zata na mbongo ko pesa e calmement te parce que akomi kolela pema boye banda mu colonie po azo déclarer pema to moni pa pema mbao depuis quel jour akomi ko déclarer pema boye tiko pema oya komo déclarer déjà le 3e jour 3e jour pourtant to été que hôpital il peut mais ala quitter azaki normal bon pema soit komo déclarer déjà le 3e jour déjà ndé akomo déclarer pema je manque de mots à dire non ça mambo lo ba vraiment la place en likambo non zanga nya koloba mama demande na yo ezani mpona ba konti ya mboka bato to vota hein na bato to yebi bazaka na ba mitema ya mawa na bandeko nyonso tu o bakoka pasi pona Esther demande na ezo zalani bon demande na ngai eza basunga ngai pona Esther po balobi ke sika mayela mutango kile suki ya nzambe bandi basunga ngai po na traité Esther ayoka malamu po ekozape lokumu na bango nzambe pa kusunga bango kopambola bango yango na basunga ngai pona Esther po na sina suki déjà nasina suki naza sune bandelité naza suna suka te donc na mbongo na kokoso mbele même si kalma pamba donc nazo kokango lisusu te yango na sengi basunga ngai bakonza mboka na ono sokoza na souci ayebi ke te mwana boloko akomi boye funa luka mwana sunga basunga ngai sko yoko muto bimaka pona bana ozoko kasuko bimate beaucoup molia ndenge donc nyonso tu wana yango na oloba nyonso tu ezaka na cadre nyonso ezaka passe ngamu na bimaka na lukaka po bana bazwa kima ndako abatu na ofuta donc na mito lokwa na vandi bo nyonso tu wana
na minute le quoi na vandi bonne surtout et comme ninga kilo na condition ndaku na condition ya ko vivre na ndaku na bana mususu na za na bango donc et comme ninga kilo moi je manque de moi dit nga vraiment nazangi makambo loba mais na yebi bino bato bozalaka na souci ko sunga to sangisa maboko nous de parents tout sangisa maboko s'il vous plaît bande comme sous Esther parce que ndeko ezaka te ke muto botami na ye papa moko to pe maman moko mais muto nyo surtout boza na le même société muto nyo to ba na même drapeau donc asan de konayo donc tout sangisa maboko okoko bota na ona noté oza na ona nous jeune fille oza na ona nous jeune garçon mais si tu as quelque chose il y a que soutenir moi no Esther to sangana na ba prière tous à la mutu moko na quelque chose to zo ata la moi ça secret o mona na mbongo moi ya aspirine wa mona na mbongo ya otinda contrôle ya po wa mona na mbongo otinda moi contrôle ya misuni po il faut to yeba ni les eaux déranger moi tous on a besoin ko yeba ni les eaux déranger moi na vraiment alors to sangisa na maboko to sangisa na mitema po to soutenir moi là à Jésus na muké 13 ans la minute au baninga na 13 ans bazan na classe mais yé à 4 classe pourquoi na volonté na été à 4 classe parce que batu balembi ko foutele minervalité mais à 4 classe parce que souffrance ya malade à 4 classe pourquoi parce que à na forcité à côté les marocains des classes alors nous de parents na otaka binoté na mitana ngai mo na kati biso ba parents biso bande ko Esther biso bana drapeau ya Congo moi na nyoso tout ya Congo ato changer nationalité to zo siko souci oyo to la taona motema to sangisa na maboko to sala mutu moko pour na soutenir moi la biso ya mukie. Toi, on a posé Esther à zonge la sourire. Toi, on a posé Esther à se calisou un jour. Pour Esther à se calisou un jour, et c'est une force en Nzambe premièrement un. Le deux, et c'est une bisso. Tout sangala. En tout cas, vraiment, maman, liloba non, li susu. Pour ngai, on a zaki non, vraiment yangoana. Mais yo moko kolo moana. Hein? Et c'est vraiment autant la caméra là tout droit. Si peut-être tu connais aussi les noms à citer, aux cités. Hein? So il va comme beaucoup autant vraiment pour nous ça la demande pour nous le soutien à moi na. Yangwana na ekusenga soutien et pas bakonjamboka. Bon, na micho mutu eza kimiate, mutu eza penza. Donc il n'a aucun côté ceux qui n'ont loba bona tel que le quoi bobimenga il faut na forcer kaka na loba mais naza penda na kimi ata mukete na biki na tozana ba konjamboka belé basé belé o akoyoka mawa asunga ngai po na sina suki déjà na sina suki donc nyoso na sina suki donc inazo kokali susuté yangwa la sengi na bino bakondi même si oza mokondi te oza na okaka mutu simple mais oza na susa ko sunga mutu bosunga ngai po lobi Nzambe pe akupambola bino na lisungi na bino na nzoto Esther yango wana na surtout na beta sete na mama Olive yo za mama oyebi pasi ya bana ndenge zali eza pasi ya oyebi pasi ya bo mama ndenge zali yango wana nazotanga kombo na yo mama mokonza mboka usunga ngai pona mwana oyo mama Denise pe lisusu sunga lisusu ngai kotika ngai te soki osungi ngai lobi Nzambe akobosa na yo te akoyeba susi oyo sali pona na mwana oyo sungi même si bakondi mususu bazali lisusu même na tangi kombo te mais bozo yo kanga ndenge na oloba bosunga ngai potika ngai te pour un jour tokotatola monene ya Nzambe pe tokotatola monene ya bato yo basungi Esther Nzamba batela bino aza na bino na mabota na misala na bino nyonso tu Nzamba kokanisela bino aotika bino te. Merci beaucoup maman. Ngasoki po il faut la bakisa pour maman to comprendre que vraiment on a ces émotions azoko kolobate parce que comme on a moi na yo
ngai vraiment soki kobakisa po mama za na se émotion na obakisa kaka boye boza ba parents toza ba parents to sangana to soutenir maman Denise Nyakwere, la première dame de notre pays, aux mère du peuple. Moko ya ba peuple non yo azo souffrir. Moko ya bana mboka na yo oyo za première dame, yo azana se. Akoka même pas ko vanda. Azokoka même pas ko vanda. Donc maman Denise Nyakwere, toujours la besoin aide na yo pour na moano yo. Maman Olive Lembe. Moi si ya sénateur Nabiso, madame sénateur. Toza na posa ya aide na yo. Mama di mama, talaka yo zala na motema ya bo mama pe. Tona posa soutien na yo pour na Esther. S'il vous plaît. Boza ebele o na tangi ba kombote, o boza basi lo rola ngai. Mais ezo senga ba mama boyoka pasi. Et so na ba mama no do ba mama pamba te po mama po za na mama il faut papa zala. Il faut papa zala. Moi si papa benga maman papa boti so donc il faut papa zala diboso. Tout le monde peut directement ba papa. Là je dis nazo loba na équipe nyoso tout ya présidence. Papa na la première personne mutuna biso ya liboso ya mboko yo papa Félix moi na no moko azo souffrir awa ba député Abeda Chou moi na moko ya yo pe azo souffrir awa tu es où tant qu'on mona ba photo Esther réseau circuler Abeda Chou lo belo roté toi na posa na yo numéro ya mama Esther ezawana numéro na ngape journaliste elekawana numéro ya chaîne ezawana alors tous on a besoin tout ça là ba 200 ya boye na kolia bazo na minute oyo je sais pas si je sais qui peut mbako ko filmer nganda ko bo mona place moi na za malade azo vanda Botala ici comme moi nous avons malade azolala. S'il vous plaît. Na mai na misu na elongi. Na passe na motema. To ko luka aide na bino. To na besoin famille o retrouver sourire nango. Famille o po bazongela ko sekala bango esenga Esther fa vanda. Esenga Esther fa solola na bango normal. Des familles rozongela sourire nango. Je pense que na lobby est belé mais na lobby mingi. Merci na bino bato ta l'émission oyo. Merci na yo José Kipembo zabongo si ma caméra. Merci na cette chaîne notre chaîne de Mbanza London TV. Merci na Fifi Tema. Merci na Beda Chou pour na ebi déjà qu'appelle me ekota. Merci à Eric Mandala, famille Mandala Mobimba pour les beaux soutenir. Merci. Tokutani bongo tangu tokoya kota Esther pour na sourire. Maman ko pesa numéro dans téléphone 082 88 67 524. Bandila 082 88 67 524. Merci beaucoup. Je sais que je vais me balancer. Merci pour notre soutien.